Robine tinde na ngaba ngotanga bato so na sengi bango featuring ba oboya. Vena nga fali a oboya. Ozana biso fali a oboya. Aro ya ko senga kutata. Botinda no liena e. Azanani. Ka batindele gabe. Ye ngati. Na se soudain na innocent les mêmes jours. To kaboni ba ma numéro. Après singa numéro na ye. Ya téléphone. Après na PC yanga. Après des jours to bengani to solo li. Après ça la bon ça va et toi le ligne na c'est non. Prince en tout cas souci na ngeza o eko ça l'important pour moi petit featuring ça to sala to yembara abisinga to yembara bon ça va o yembara ba style ni na bise non na sala ba style nyonso pour na musicien le so sala instrumental o tindelinga na o yemba na instrumental wana so ki tenga na sali na tindelo je crois to travailler abisinga bi non pas de problème tindelanga lien na ya YouTube na zwi lien na nga ya YouTube na tindeli akutinga na 100 vie na si bandeko ba compagnie mamu na lo beza ba 28 akutinga na 100 vie akomelinga oh musique ni na ngwa ba sans vie boyo mission wapi si konga oh my friend don't be lazy do something with your hands your life will be better fellas don't be lazy get up do something for yourself your future depends on you your children future depends on it give them a better chance Eric Mandala abeda chou PDG Michel Mukenge Chai ya papi au Congo boss yo pe luka ya yo d'autres le menga regrettera mona na ba TV onora ba kolo wana balinga ka te biso to bima zuka lo baka bongo poani ando ye mo alingi muta ya lo baka bongo to soka yebwe ba finanga kutu kuna sikoyo papa ba finanga na ndeni oneko na congolais bo solo la kutu bien na ba émission soit téléphone na yo pesa numéro ça dit que yo moko mema suma mona ba tourbio mais wana za na ngo pena actualité za nzembo na nga sika eza yo pe luka ya yo ça dit et là ce qu'on a habité na téléphone abi mais président ebi kenga na yibanité so ina na 100 vie c'est-à-dire comment on a yo bona ko ba 1000 vie so na 5 fit c'est na yo ça qui pour na pousser so ba vie yo tuna na suli kamba ba vie ndeni abe non benga no lobby parce que lobby na ngona benge boy obi ke numéro na yemoko oya ya mbaranga liboso ayebisa nga o eza innocent eza jizo innocent la limino na fois na sauf que Inos ne tozarana moi ba problème moi maman muké na yé pourquoi Inos to kutane na émission ya Charlie Prince voilà na ça l'émission na bandaki liboso ya yé kutana simana ngai na tanga na nga kombo na été et loko na lo ba ngoto na ba émission na sala poser le au moins déranger vi na nga makasi na mona ke ba congolais to linganité Oasis, une belle dame, la beauté du Paris, Tabou Fatou. La Paris, grand prêtre, Pando Martin. C'est beaucoup, et puis si Bamboula, c'est la cancella. La première dame de la Cameroun, Chantal Dia. Mon palais de Mikili, Alomaki, Akengo Mokiselanga, Esikana Belao. Maman Wivine, Mouleka. Honorable Papin Piana. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Voilà, bonjour et bonsoir, ça dépend ya ROI Bouzarolanda Bisso. En direct des Congo température, ça dépend Babounia Nabisso, Bebalingara Dorcas, Bolo Coco, Bebalingara maman Rosette la fleur d'Ambu. En tout cas, merci Nabino Bayotou, Basabona, na chaîne Nabisso Congo température et puis Nabayo Basabona, Timi Batal Rabisso Mingi. En tout cas, merci et puis bon dimanche Nabino Nyonso, Zambalo la Apambo la Bisso parce qu'il y a une occasion Nangana Yotokuta Namokolo Alelo. Un grand merci à Champion Wadol depuis La Rochelle, 1 million de fois Champion Wadol. Merci beaucoup à Didier Piana, Tonton Stema, Yabalobi Motima, Bato Maman Eyindi.
Angie Soukari depuis quelque part, je vous salue vraiment. Merci Yabino Balobi. Angie Soukari, mère de mère Balobi, Miko, tout respect na ba première dame, ba Charlie Kunga mère top, moté ma papi mbala ba première dame, mutu tout à la première dame comme l'angaï, pour tous honorer ba première dame. Le cas ba maman ni maman maman Olive. Bonjour, comprendre micro la première dame. Merci beaucoup à Assoumani Moussi, Moukoulou de Lule, merci à Walance Makengele, merci à Walance Makengele, Christian Benab, grande puissance. Merci beaucoup à vous et puis merci à Lambert Itoyi depuis l'espace Malanga Plus et si qu'on va Itoyi à recevoir l'émission vraiment. Merci beaucoup à vous et voilà. Bandeko, l'actualité n'oublie, je te aime les bino, les musiciens, tout ça, les bino musique, ndengue sengeli moko lelo, na mbeli bino artiste moko, oh ya bandi carrière naie vraiment, déjà musique naie, et ça na ba plateforme nyonso, et puis avant tout bandana sengi na régie, Hervé Bositapen, telebisona nous, Zembo ya Diego Militu, oh esi bimi, après tout ça on a tout juste après. Kamatani ngai kumaninga na mondo FAP kato restera ke a descend gouvernement Yannick Bola héritier qui a baya chéri oh John Lili Atala enchère et annonce boutique Michelina Store na Mochine. Et voilà donc boyo qui vient Diego Militu en tout cas Sambolene Makambu Diego Militu banderbo qui nous s'abonner na page il y a Diego Militu il y a compte YouTube na Diego Militu officiel beaucoup qui ne kuna bo s'abonner mingi vraiment bo sumba banzembo na ye et ça ba plateforme tout Bokende kuna oh nous allons soutenir Saratola soutenir pour mon Saratola et recevoir la bongo bien et voilà je suis avec mon artiste Étoile Musée Fungole avec sa caméra bandirba monilanga Étoile l'artiste du moment Étoile bonjour. Ouais, bonjour, Dorcas Bolokoko. Voilà. En tout cas, bonne santé. Ouais, santé, tout partout dans le monde, la santé qui tord. Bon dimanche, le reste dimanche, donc c'est pas tout yamba lelo, malgré tout il y a l'obis au travail raté. Dans le bas non, faut tout yamba lelo. Boni musala. Ouais, Moussa est ok, bien. Donc, en tout cas, on s'appelle fort na boyambinga na kati ya plateau et salinga lengi makasi. Nous avons un jeune talent, tozo senga mingi surtout ba soutien na bino ba to média po. Dengo la kisinga bo je crois na bimi mbango. Voilà, merci. Na bimi nanga. Voilà. Ah bah bimara Congo température na Makambu. En tout cas, maman Rosette la fleur et d'amour. Voilà ma maman chérie, je t'aime beaucoup maman. Oyebi yomoko. Et toi les bêtes la bisona nous. Ma solo mke ya carrière na yo et toi la bande musique wapi. Et là, on est petit d'ailleurs comme musicien. Voilà, et toi la bande musique dans l'église, dès que tout va bandana, ba bandana ba orchestre, ba simanda ko nga bandana dans l'église catholique, na saïda ko yemba ba église na mère na ba botinga bon, pour ça peine ko comme musicien, biso tout ba jeune toyebi, ba jeune génération na biso, to si ba posa ko yemba pembe na ba vena biso ba Ferre, tant total ki ba Ferre, total ba fali, total ba artiste presque, o banda ko marqué époque na ba série bazaki na ba orchestre na bango. Surtout to banda ko envier bango, to ko bango te ça dit tant to envier ka bango ba Ferre so azo yembo sentir ba fali so azo yembo sentir ça là que biso peut comprendre ah mais nga pena na voix voilà nga kitoko bo na église nga pena ko koma nga musicien yango lelo pena ko musicien voilà et on le comme musicien depuis banjo sali combien d'années. Ah, musique nena bandiango kala moi musique même ozo pesa na kanda po ya ba tumusu ba ko lega pe na plateau no rolo ba pe exemple nga bandi na musique kala te mais successful so biso yo nga bandi musique na 99 ya ba 27 dans 99 pe na nga bandi mambo kota studio ko yemba ko lata casque na 99 dans les lots en 2020 donc c'est que carrière à moulaï mais na musique kala mais c'était na nga pe na mingi na obeta na bana poto ba edenga artiste oyo naza déjà na mutunanga soutenir nga za producteur dans les États-Unis wana to bandine sko carrière na ba 2013 to bandi to collaborer na pour na carrière na ngai en fait asola na e atindi pe mbongo bokoti ba studio bo sali ba clip mais suivant so to tse ba clip même so to sala na ba réseaux sociaux ba to bina ba okota ba landate on a déjà une chaîne YouTube na yo donc tout carrément c'est na siko na ba to ba so na yo on dirait ka Congo température ba s'abonner na chaîne na yo pesi adresse chaîne na yo donc adresse à chaîne nanga eza
combo nanga c'est-à-dire étoile KBN parce que côté adresse et puis même adresse ya maison na biso les maison Robert Aker titre ya nzembo moko dans la peine souci to lobela surtout nzembo na bimisi siko nzembo ils ont pâté internet makasi et banda musique na beta na ba nzembo mo ebele to tsape na ba réseaux sociaux mais nzembo na mona pena ke za le nzembo mo réseau bimisanga na vie artistiquement et nzembo na bimisi siko le troisième jour na réseaux sociaux mais na moni déjà qu'ils ont évolué bien c'est-à-dire ba talent voilà yembe la biso na nzembo mo extrait moké bato ba excusez ba comprendre get it jump for my friend don't be lazy do something with your hands your life will be better fellas don't be lazy get up do something for yourself your future depends on you your children future depends on it given a better chance Eric Mandala abeda chou PDG Michel Mukenge Chai ya papi au Congo boss yo pe Luka yo donc titre nzembo za yo pe Luka yo. Merci beaucoup mais le koni ne poussé yo en anglais. Bon, quand on anglais suivant, on a le anglais. Mon tendu c'est anglais à producteur nanga. Voilà. À selling à test, à bisinga ba ligne ok na on a banzembo yesenga fo coach sa moi langue wana pour les libéral, ça dit que tiko to ba te ba yo kayo. Ya moi pesa ma phrase wana to yembe on pe ya phrase est tomboli penzembo po na ba commentaire ba tunde ba o comment on senti ba lobela surtout phrase wana en anglais wana. Voilà. Pour to yembi pena anglais original. O pena pour na ba ba loba. Mais toi les dans le monde de la musique qui nous écoute dans le monde de la musique où c'est pays ici. Ah musique on écoute dans le monde de la musique. Oui c'est pays actuellement. Oui c'est pays ici dans le monde de la musique on a zana 4 non c'est pédani na la table joking original. Body a bien. Oh ils ont poloté. Oh ya tricot ya machine original. Montre à Bulgarie. Moi ça dans la mission te mambo na na yeba moté. Vous comprenez ce que musique c'est comme ta coup d'œil. Tata on bête d'abord na mona ah te monde on a fona zalaka. Mais na kata musala ngopende pas si pesali et ya kana sengote musique et na vrai pas de souffrance na kata mondo et là on écoute ya mabe yo oui peut-être yo et toi le rosala ngote bon souffrance na kata musique premièrement tona mambo belé o izo sala mabe moni musique biso ba musicien congolais to komisi musique on dirait catch musique comme na spiritualité makasi penza le musique comme le roi catch moko boy don na calendrier to ebara ba catcher soko moni catcher azoleka o kimi lelo comme so moni musicien o banga même ko pese mbote ni dans l'équipe na roli ayo OK kalezala ki o banga catcher lelo bato ba ko yamba ba catcher ba mo kima ba musicien ça dit que passion na zo mona musique yango zo mona ke même ata banzembo to beta banzembo bien nga étoile na succès zaté mais cette fois-ci to loba pena ke touro yo au final aura même pas touro yo en tout cas nzembo ebeta nzembo to beti touro en tout cas et ça succès bana poto to ba pesa confiance ba kota na pa na chaîne nanga étoile KBN ba consultant on a ba ko ba lobi touro yo mo be ebeta fait que touro yo au signer même pas tant on nyonso te non signer même pas on a signé ko tout déjà Makambu ils ont signé déjà donc on dit mino kisi ça pour bête quand vidéo de finir ben pas au final qui dit pour bête parce que le baninga boyo ka tozo to monanga ba robino mundi bo mission za mo belé ba fabriquer ba bon banganga na bango siko yo au signer impact pour nganga no pa yo to yo kaiti donc on dit ben impact ya mam eza na bandenge belé na impact mosusu eza rende to fande no bo eza da impact c'est que la kisinga est-ce que zo eba na monani eza ba impact déjà né na monani bo ça dit ba tout déjà à 100% bateau ba autant l'émission oyo nako gagner yo ata moins 2% ya ma popularité ya ma public vous comprenez c'est à dire que ça a impact mais ah toi na télé pour no ba pena mamba ba qui c'est toi la comme moto na okimi ça même na ba tout moto na ba ndeko na moso wala ndé émission il y a comme mystique le yeso yega be so ka bimisa ta $10 a peso allié yo le c'est que mamba qui c'est to beta te nga pena mingi suivant et ya musana nga na yebindo yemba nga pena musala o na yebi yango na beta clavier na beta guitare ça dit na yemba mais clavier guitare eza na ngo kama bambi mais tu na ka tu yote pourquoi pas préférer ko koto orchestre moro boyer quartier latin ou une musique maison mère ou une BCBG la chimwata bah ils vraiment moi victime pesali et toi pas faire rigoler na jet set pourquoi pas préférer ko luka moi ko koto que nous ko kolisa et le yo lingi et puis on ça la succès peut-être na kati ya orchestre on préférer on ça la déjà le renom au moni eza vraie question on a luka ba journaliste belé ba tuna ngo ba tuna te talaka yo donc oyebi pena makambam problème eza nini tango na banda musique na ndo beta na ba orchestre ya bato ya ba simandako na benga ba simandako po biso moda to benga mo ya ba simandako ba orchestre mo ya mikeo jomo ba beta mo ba guitare ne oye oza musicien na banda ki déjà wana
dès que na banda ko travailler na bango na travailler et comme on attend mo boy na ozwali kanisi na kota studio na ndo beta pe na orchestre moi ba soda eta na obosa ne loko en phare de ces musiques série ya ba fréquence star tant zo beta to zara ba to bimara deuxième na ba 2000 je crois 11 son a bosanité to bimara deuxième to ngato bimana biso premier membre ngeza na batricage ça dit que longinette yanga beso ba bazo reconnaître membre fréquence na zara pena na lead na oyi na ba ya ba Congo ya Bralima na to fréquentant ma casse depuis première édition si na édition na bango ya suka to zala bon et le reçu ça là qui na sala test était tant na beta na orchestre mikem qui na zara na ba boule na sala test na collège de noble ya Sonier président Sonier Chomo Magia Zala Suta Tika Biso na sala test pas ya na biso Gibson Butukondolo na PCM bote na sala test pas ya Soleil Wanga Givamron na sala test susu mo ba orchestre belé hein ba orchestre Mickey na ba BCBG ba wenge akuna moni ba orchestre akuna bando senga sona préparango bon net ba orchestre ba Soleil préparation nini au salle ezaka olamu kino ka bru okekuta ba répéter oyembi mais na ba BCBG senga pena un mois pena bosaka ve papa chéri oyemba et pour wana kuneza mamba chant voilà un mois pena bosaka papa chéri quotidien na nzoto tango goya et mo pena bi mwana ayembi nga botsa ekoto ozomona so na tana banda préparer déjà ba nga ndo préparer est victime pas venir biso fali na ndo travailler attente to na travailler so tato yoko koma pembeni na ki test likanisi mo elinga net na sana studio na koti na sali nzembo na ngamo be na yembela Wabile Rango PDG na PCM Mbote papa na Gclass masa na Fabrice pe na PCM Mbote Jordano ba bizu ebele na yembeli Wabile Rango na yoko trouver Wabile Rango to monani ayoki nzembo tango nzembo bisinga bino on a tendance à bien mais on a un producteur té un mécène sauf que na olukelo producteur alukeli nga producteur en France to solo lina producteur wana a posé nga ba question mo na bise non nga jeune tala banzembo ezali ce que odobi otse ba mbongo na yo to kota studio on sait ata 50 nzembo ezana ngo do yo pesa ka mbongo to yo kani après makambo ngo bandi okena bandengi moko bonetika Wabile Rango yemo afongoleli nga passe après c'est pena petit ne passe que non producteur yé azali na France to solo na producteur bon mbongo siko po ya yimo ka faire mo financier li solango comme tango benga fe parce que mutanga lobini zela nanu na ko benga yo na timbel ve na bia fe waza misi yimo ka comprendre lo mo ba finir sur lo kwango na tiki na bon lo nzamba la ka nzamba registre na yo so producteur mosusu na nzela ya canal la massa mo na canal massa na mo ba bisinga bia ya non na frère na azana États-Unis wana aluka pe ba jeune talent le roi dana comédien na esprit de akena bimisa nzembo na wana na kende déjà après na yo pe sa producteur wana nzembo na na mail to tindeli producteur tana tanga yoki ayebi singa ya lobi non artiste ozana ba tendance mo ya bien koluka sous producteur te ko se déranger te ngam na produire depuis 2013 yango lelo to travailler so esprit on a déjà tant on a commandé pembe na producteur maman yo yebisanga déjà artiste loko ngabo jeune talent na yebanité obi kana ba artiste belé na Congo awa basala ba succès mona tanga ba kombo na bango ezate basala ba succès mais même tout so total libre na mambo nga producteur na ngo sela nga tem si basala ga ngo te basala arrêté wana vérité voilà merci beaucoup étoile lelo par rapport à la monde de musique, tout le banal du Kambango. Celui le mot pour vendre le bino, n'envira peut-être musicien, mais on a fait un featuring, musicien aux années libre. Net lobby to solo na producteur na ngama mbota ndo solo yango po tuninga yi pa tuninga question na sko yo travailler na bise na bi père Congo aba mise bana ba ngwe belé quoi musicien a biso to za défend na katioté ba musicien a biso balinga ko se soudé c'est-à-dire que musicien mo retourne dans le néant on m'a fait ça il va passer chance tempo le roi yo bana o se featuring na ye balinga raté obi net ndena na ko tanga bato so na sengi bango featuring ba oboya vena nga fali aoboya prezana biso fali akoboya ako ya ko senga kutata botinda no liena e azanani tanga batindeli gabe ye akolingate c'est-à-dire que ba vena biso wana tu ya likolo wana ba kolingate ko travailler na jeune talent wa yebanité yango ne le réseau rendre biso ba difficulté na mambo mususu oyo mais na ba massa oyo bazo bima lelo le roi ba Gez Mawete ba Fabulous ba Inos. Sauf que Inos ne tozarana mo ba problème mo ba muké na ye pourquoi Inos to kutane na émission ya Charlie Prince voilà na on sala émission ngana bandaki liboso ya ye kuta na sima na ngai na tanga na nga kombo na été et loko na lo ba ngoto na ba émission na on sala poser le mo déranger vi na nga makasi na mona ke ba congolais to linganité ngana on sala émission na oyemba
innocent vandi bona kita betelinga maboko tanga na telemi innocent ya vandi pas Charlie Prince bande lobela kombo nanga non artiste o artiste mo na talent so na Congo ba to soutenir ye ba rozala mais na ndimite ba rozala mais ngana muta liboso na soutenir ye or ka ti ya lo ba bongo producteur nanga Holanda ye producteur nanga ebisinga ya komelinga na WhatsApp abi moni petona na Holanda ye c'est soudé na ye amuta pesa onzela voilà na c'est soudé na innocent les mêmes jours to kabwani ba numéro apesinga numéro na ye ya téléphone na pe na PC yanga après des jours to bengani to sololi après ça la bon ça va et toi le ligne na non après en tout cas souci na ngeza o ko ça l'important attends ma petit featuring et ça ça to yembara abisinga to yembara bon ça va yembara ba style ni na bise non na sala ba style nyonso pona musicien donc so ça l'instrumental o tindelinga na yemba na instrumental wana so kitenga na sali na tindelo je crois to travail abisinga bi non pas de problème tindelanga lien na YouTube na zwi lien na YouTube na tindeli akutinga na 100 vie na si bandeko ba compagnie mamna o lobeza ba vantita akutinga na 100 vie akomelinga o musique ni na ya ba 100 vie boyo mission wapi si konga lobi na fana na bureau nanga to solo la mais libre to teli mais libre pour massa nanga tu ba yokai tanga bi massa na ba siliki ba bi mais muto ye moko akumbisio na émission soyez comme le banon sous musique ni à bas 100 vie. Mais c'est tout à fait normal parce que yo ebani to na reconnaître. On met à 100 vie c'est tout à fait normal. Et lorsque on a ebisa na téléphone abi mais président ebi kenga na yebanité. So ina na 100 vie. C'est-à-dire comme on a na yo bona comme ba 1000 vie. So na signifie c'est na yo ça que pour na pousser sur ba vie. Yo tu na suli kamba ba vindeni. Abi non benga na lobby. Parce que lobby na on a bengé boy obi ke numéro na ye moko oya ya mbanga liboso. Ayebisa nga o eza ino c'était za jizo. Et non, ça, la lumière, on va voir là. On va voir là, c'est qui n'a bien, c'est bon, non, ben, c'est ma. Na carte, on attend d'expliquer, producteur, on a dit, on petit, on a pour bengue les sous-soutés. C'est caillé. Ce musique, c'est comme ça la vie, il y a une musique qui est musicien. Sur les bannités, des fois, on a vu sur les musiciens, en général, les musiciens, on a vu sur les lignes qui sont soudés. En tout cas, il y aura une photo télémélange. Mouta oti dans les néa, yo le roi ebani mais tiens mon beaucoup bima. Et puis qu'il y a des grands musiciens, tu as les grands. Ce qu'on bet featuring, c'est là qu'on tombe là, yeba tu peux bailler. En tout cas beaucoup de rabanda on a n'enga ma bête étoile. Pour qu'on me verra le roi hier. Peut-être lobby pour les KEP. Posons mon bali. Mouta libi on est à destin nzambe eba ndenga proclamera biso donc. Ngai pena o na rolo bara ki pana na senga ke ba merci bele. Mais nga regrettera mona na ba TV wana ba kolo wana balinga ka te biso to bima. Zuka lo baka bongo poani. Ando ta ye mo alingi muta. Ya lo baka bongo trop so ka yebwe ba finanga kutu kuna sikoyo papa. Ba finanga na ndeni onde ko na Congolais. Bo solo la kutu bien na émission téléphone na yo pesa numéro ça dit que yo moko mema suma mona ba tourbio mais on est na pena actualité za nzembo na nga sika eza yo pe luka ya yo ça dit que dans nzembo l'équipe nzembo tout o ebimi na année ou à 2020 batu ba kota batu ba comprendre posant ba plateforme nyonso ngana na ba iTunes ba Amazon disait partout toutes les plateformes ont été kanzembo banzembo na nga zezana kasa et là on a sepé la producteur a cela nga déjà ba faveur mo ya bien moni na Congo na ba niveau na biso to yebanité boy ko kota na ba 10h wana ba iTunes ba Amazon ezana mo passe nga mona za mona chombo na beti boy na tali ba artiste ba na 4 moi on a trouvé ba présent Ferre Gola ba fali poupa ba artiste ba Fabregas ba Robino mais ba artiste musupe ba sala succès ba chaîne kuna na ba iTunes bazate Fabregas ya sola na bien au qui ta répétition na ye au proposer Fabregas c'est beaucoup bête temo elo moko net isuko projet to soleil lobina producteur ezake année o loko esili na nzemba yo pe luka ya yo dès que tozo bandaka kana ba janvier février na osenga featuring na maestro Fabregas na dit que ve wana sola ka kitaka waza ya ba leke bele biso sko ba leke na ye et puis il y a l'attitude mumpe donc mumpe biso tout wana mumpe c'est biso tout wana mumpe donc c'est-à-dire mumpe obika ba maman mumpe wana na ba papa mumpe donc bato ba loba na bango te attitude wana on senga ve wana so nzamba ko simba motema ne c'est-à-dire to yemba na biso mais souci na ngezali bato pena balanda no yo pe luka yo marge na lo bebele boy donc mission le roi bouger bougie était le marnama ya misu na ngotango azolela ko isama misu atelima ya pompe ko isango ça dit que nena oloba boy bato bako ya yango pe oloba boy nini ça dit bato bakota nde bakoma yo pe luka ya yo yo pe luka ya yo soit ba beti kombo na ngamo étoile KBN
ba consulter pena nzembo wana yo pe luka ya yo ba s'abonner massivement na chaîne na biso en tout cas et ça la kitoko moni pesa nga pe moi valeur pembe na producteur à comprendre que tu as tana bimisi 10 000 balles na ndenga pesa ezonga ezonga. Voilà, merci beaucoup Étoile, merci na batutu banda kibiso en direct de Congo température to komina suka message na yo na bandiro tu banda yo pe pesi ba mbote na yo. En tout cas message na ngai oya suka ezali ke bato ba pesa nga confiance surtout bato apoto ba pesa nga confiance dans pesa numéro na bo pesa artiste o confiance bo lingate ko soutenir ka ba artiste oyo bazana ba kombo. OK bango papa za ba koma na ba kombo na bandaki na 0 ndeti ba koma na ba 10 ba koma nango. Ça dit que biso neti nga una su na 0 tenga dana na 1. Na côté sur na sali clip à qualité ça déjà 1. C'est-à-dire to mata. Bato ba pesa confiance numéro na ngeza plus 243 89 16 11 446 plus 243 89 16 11 446. Bambote na ngebele na batu tout balandinga na otanga komba mutu te pe bo solo laté. Mambo eza pas si fort. Numéro yango na peso lingi libanga ngande étoile na sa ba émission na ngaboye benga nga komela na WhatsApp to solo na page na nga Instagram étoile KBN 002 et na page na nga ya Facebook étoile KBN officiel partout dans beaucoup tabo komara kombo étoile KBN bo retrouver na binonga. Merci beaucoup Étoile, yandinga ko accepter invitation na biso et puis merci na bazala qui branché en direct de Congo température. Merci à Didier Piana Tontos Emaille motema batu Eyindi Soukari depuis quelque part. Merci beaucoup à Charlie Kunga Mère Top depuis Paris motema ya Papi Mbala wana bazala première dame pour comprendre. Merci beaucoup à Champion Wadol 1 million de fois à Jean-Claude Bompouté depuis Londres. Merci aussi à Asmani Moussi Moukoulou de Lille, à Walance Makengele, à Christian Benabe, à Yapapi Neki, n'importe le monde de Dieu. Nabatu Tubalingara Dorcas, Boloko, Koboza, tellement ébélé. Merci Nabino Nyonso. Continuez toujours à s'abonner à site Nabiso. Vous continuez à s'abonner à site étoile KBM. Étoile KBN. KBN, donc étoile KBN, tout Balingara Dorcas, Boloko. Abonnez-vous massivement na site Nabiso et puis na site Nabiso et Andro Nabiso étoile. Tout soutenir yé. Bango ne jeunesse à lobby, bango ne ba la fierté na biso, ba la fierté ba milice ba okende. De là ba to boyara guest, ba boyara union, ça met à la niveau ba komi. Ba bina filé ba ibratom pian. En tout cas, tout est ma boro et ça vraiment biso bien. Merci à bien pour vous qui branché, musée derrière la caméra. Merci à vous, to kutani bongo. À la prochaine. Bye bye. Okambula nini ma okambula nini bébé Mouchinga zelaka yo zelaka ngende nayo David Tete ozonga kati Evelyne Libota mère des orphelins chocolat chaud. La grande dame du Congo, Mamissa Lemfoka. Songa, 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 baby. Songa, baby. Alaka kingai, akende. Eko songa, koya koka matanga. Amemanga na mikili, konfire. Libela na libela. Génie Malonda Choisis Matata Son Excellence Milk Shake Mandungu Namikili Lembingazor Bokema Wabio,
nazonga okamata ngai tokende na sambwe nakini oyo Bodian Valérie de Bundesi, Maître Baina très fort, Maître John, Mwana Motetela Azalaka Mungute. La fleur rose, le Kinisi, Jacques Ngimbi, Mokonza Acne, Ado Malanda, Belle, Claude Eden, Didier Kaditou, Eros, Kalou, Charlie Schengen, le grand prêtre Rémi Makuntima. Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu.